Na comprendre te. Na comprendre te. Na comprendre te. Ozo agitation moko na lobi boye. Na me amai na loba. Pona kala 30 minutes fona ke olala. Banda tongo bozo benga ngai. Boze non. Na lobi boye. Yves Molato kosaka nanga te oko risque o miyoka bino bolinga bato bayokisa bino obimi na lobi ezala Jérémy ezala Yves Molato ezala Charlie ezala qui que ce soit so bosaka nanga bo miyoka na resa bino ba blague te nous ba blague te Tara na conversation muta de vierge Jérémy. Donc Jérémy a un quatrième. Na Saint-Ophile. Ils ont au collège. Ils ont mis oui. École moi na lemba boy. Dans la conversation na yi. Lisa penzo finga ni Lisa mokolo bonga kwa mukala mo amukivi zo avancer te. Lisa ne loko finga katale ya koma mo amusala ya Jérémy kendo kombanda ku chaque temps yemta kendo kombanda kwa lambia kanyinda. Ata ba fininga. Na kena bango wapi. Na lobi boy. C'est normal ba finga nga po boko te aigle na bango. C'est normal nga mbona ya kipate nga ba ko finga na. Nga ba ko finga na kipate. Na lobi boy. Na bandine marno sur le na cosité boyo Caroline Arline le cimetière ça revient au même ma chérie c'est les mbao na nini ça revient au même. Eza Aline oyo te tiko seza ba jea na salini na tan kombolote. Aba Aline woko. Likambo nini? Ata moko ata parti mon na cosité. Ni abula na ko bozia. Na conversation mobalo a déviage Jérémy. Tu voulais na chilbino. Il faut beaucoup comme 50 j'aime. Donc, ngana za mbona te. Ngana lingika ndete beaucoup misa. Jérémy za mukolo za adulte nde moi lobanga. Et ça peut ba choix na yi. Ngana tna ba membre famille. Ngana tna ba membre famille. Na change maloba.
conscience nanga na moi quelque kambo eza lokuta na odemere na ngote mais o a Jérémie nana lo no yo balta nane lo no yo balta nane lo no yo balta. Bon tapoter dans live s'il vous plaît. Bon tapoter lenga live s'il vous plaît. Ah, il va au yate. Il soit yo mi yoka. Oh. Il soit yo mi yoka. Akome yoka. Non, c'est la kaka. Ba kolo matia ba pesanga nene ya go. Ba bisinga nene ya. Tika mwa sa ekebele ke wana. Mais zwa biloko bomba. Ngani na zabo na bimisaka. Audio te so ki muta pesinga matia nene il va le bi azana ba. Il va zaba audio na te. Na il va azana ba audio nanga. Mais abimisango po akoko bimisango te po to solo la ki ba muntu elenga matière. Akomeli ngande na TikTok nga ça semblant le quoi yebité oh nene ya qu'est-ce que tu as raconté ne sais Yves nga balachté asa ba capture ne sais nga balachté so quoi assumer likambute ba ya na ngote nga na balachté Dédé ngande na zabwe na mon intérêt ko se battre ma bokiti nga na za fait ma tala na ma bokira nous avons accro ma bokiti. Nous avons un compte personnel na Jérémie te. Na bandeli na makambo na lobeta mo côté na kosi. Jérémie azosa makambo salite na mona na Charlie. Bazosa makambo salite. Ba weleli camarade ya Jérémie Clavier. OK? Pour Clavier na akoma na Charlie. Kuna za Sodome Gomorre. Kuna so koti kuna okomi eloko mokondi kofi olomide na quartier ya na ba danseuse na ko cité na ko sinangate bien nango pour ataboye bo finga bo pesa jeunesse ba $100 titi j'aime comme nous titi est-ce que tu nous vendre mon mbele nga kuna yiko vendre mon mbele yo ebisa biso ka so pe lemba ma tete mais avant lemba ma o vendre pe na makala na ba convo botu na Jérémie akosa bino a kasa l'hôpital botu na hôpital ekenda api akosa rabino awa inauguration ya hôpital ekenda wapi hôpital etikala oza ya Jérémie te bozela na komba ya eza bandeko na bango hôpital eza bandeko na bango ça bozela zwa kombo tonton ya bato yango babeba na Jérémie baba cousin mais babeba na par rapport à matana anga saka bato ke ya zobonga noki asali hôpital botuni hôpital ekinda bomona ke lobelaso hôpital bomona ke lobelaso hôpital bomona ke lobelaso hôpital OK nobi bien madada aza mama Jérémie tinda ko kosa aza mama ni mama ko tuna aza mama surtout mama o abokoli on poko bokoli ki ko bota na passe mais Jérémie ti mama ki asemi sa madada wana parce que mama madada botaka bana mibale ya mibale et Jérémie na bana madada bayoka na asuste po Jérémie koma gonfler moi na madada Ali mutatangisa Jérémie ndezande ko mo boya moi mukolo a otangisa futo ba nerval et Jérémie là comment ça makambo quoi approuver Ali nda sali na Kevin Sidney ba oyo kanate aji mama Kevin Sidney a mimi Dubai de la paix pour akitisa Kevin Sidney ya mbo mona kasa madada wa boto ba madada la kata kokota partout ponanga partout ngweza wapi to na seto wapi yangani mutu na iti na kosite
pyjama Noël ou ma bête pour na ote kango penza et te kama jeudi na Kinshasa 10K au rappeler nga pour na sa publicité na tia na pause ya mikolo 10K ya bana 7K jeudi na Kinshasa batete la 70 bandal molar référence wenza molar j'ai dit bobo santé ba pyjama ezali ya mikolo 10K jeudi to font la 6h ya bana 7K mais ça n'intéresse même si Arline bien na sol na bango mais bon koko bimisa ba voice té et bon comme ça voice té pour ani pour na bongo la maloba té ne Arline bien na loba na lobi oyebi tika koko sa oyebi ote ezaki na selembao ngam na selembao basenga bino 260 ba bi 260 ba ezani za bana no ni bali oza bana mi bali kwa ba boko sengo 260 bali oza bana mi bali kwa ba boko sengo 260 bali za sens batumsu ba pesa bana ba seda ba mama ba seda ba tata sans koyeba osimbi mutu na sebo miki diba yebisa na se eloko Arline azo tomboka na boy bozi anga sisa live na ya bibino mingi jone mobimba bozi anga sisa live bozi anga sisa live mais non c'est bien bosi so sa be kebele kana bosala bokomi yoka na bien na audio ya banda Jérémie ti batasuka nazanga kimia j'ai dit eh ben nga ngoni bon continuer kebele kana bosala pour Jérémie le a tomboki kuna a tomboki trop c'est trop ngaka nde bozo bimisa ce qui bon biso no so bosoto na biso ko bima Arline a sali tout enregistrer nga kanti a convaincre nga pour enregistrer nga na bona nga personne na bona nga so na lingi mais so na bona nga lo basali nyoso bobongola ka motema Jésus revient bientôt c'est votre vie oui muto baza na tana e panzambe nga mabeza kaka okomisa bato nibana nyoso boye na théâtre non okomisa ba mibali non donc lelo lali alobi a if nde babenga kika na code if na yanga la na tolo do tolo if gu if yuza ne loko loba yo kutoza na likangu tina ba chroniqueur yo if yo oza na likangu na ba chroniqueur na biso ati yuza ne loko loba non c'est non bino après les 20 ans non c'est bino non vous y en après les 20 micro peut vous me latin 11 jours voyage journée les 21 voyage les 21 non c'est bino nan matière peu pour la thé maintenant mon bal Jérémie Tika komelanga bienvenue audio note ndelanga na tika pe na yo bimiselo zamba vérité no a ko kanisa te ndena bomela nièce na moto o na boma su moto ngala na mutu te dale se ko na moi na liba blague na ngo sanga te wana bingo za so muta accordé yo chance il faut quand il comme le roi plusieurs fois aux en quatre makambo aux en liste ko ça ba blague te donc ko ça ba blague te ko eza musana nga
Ah, on a PDG. Ah, on est là, on a 4 sociétés. On a 4 sociétés là. Nous sommes dans ce sens, on va bien na Musa na lingate. Na Musa na linga blague te. Ah non, signé le quoi mikanda non signé. Non signé société. Na cha audio moko bozela. Bozawa. Bozawa. Arrête. Audio ya conversation avec la Viena. On t'a dit ça, j'ai une ambassade. Vous êtes là. On se voit.